qu'est-ce qui ne va pas, balobi fali pour pas d'adjoa benga na concert attaque vient naé mais tout le monde na ba image mo été circulé dans les réseaux sociaux fallait bendier bagi ba pesa nimbote mais babi no bagi wana et que ça bagi makamus. Les Congolais n'ont toujours créé des base, des actualités, des mobile. On a été sur les réseaux sociaux, des fois à Koufi. Est-ce qu'on a dit à Koufi? Ah! Tant si on fait des fois au grand prêtre star à mon nene, vieux au basala, maman n'a pas œuvre. Batou balo non fait un daï. On nous a créé un. Elle aura batou balo ba maman comme bah jaloux et ça vient nous passer mais le king a un petit naïe d'adjou oh mais et soit bon point maniqué obi que na respect avec na babia ah obi que assez mec na biso ça dit to rolinga jamais roloba mabe pona te en tout cas faut vous en respect et surtout il y a artiste le roi babia. Tout respecter ta vie, Babiako. Oui, Baké, Congolais a monté Mamabe. Les Dijon et mon ami Benagé, non? Avec Benam qui moutit Mamabe, donc à l'aller la pena il marabout. Mais Gobim sa papa, Gobim sa vient à son sonnette. Mais Bimisa Yomogolo, Babena, Namam la sala. Il fallait au salam. Comme ça, mon a kilo mon kiliné, qui te l'a moto. Donc, tant qu'on sait l'émission pour attendre ce qu'on a commentaire, il y a une réponse. Bouyandinga loba qui va payer Sabino faire après Bercy, va payer Sabino $200. Sopo be abengi aigle, t'as un problème aigle le bara, tokos doit répondre à l'eau mon voyageur. Kabouya yemoko, de yemoko yebike. Et c'est là que vous prévitez que y est na voyageur ou à Bercy ou to kenda ko beta ou à Tikala Rakimi azara na liste ba yebi ke Kabou yazaki na kati liste ya effectivité na liste on ngato ke Bercy et bon ce qu'on m'attendait donc akenda par humanisme comprendre patron na biso tala lobi ah batunde ba lobara trop pona Kabouya voilà tala boye pas toi t'as faut Kabouya tirer les sous la Kinshasa et comme Marak fallait Ekozala les a déjà Chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend là où vous nous suivez. C'est bel et bien Dielo Mata, R9 de la presse à la présentation. Nera Tebi Sarabino na Clébo, après comme ici, actualité oblige. Donc je suis déjà là avec mon invité. Il s'agit là de Emmanuel Macron, l'un des attaquants du groupe F Victime au bas accompagné Rafali pour pas Aigle. Donc sur la même concernant l'actualité de l'ère où il y a Aigle, il y a des polémiques et ils ont trop dans Internet. Donc avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi, je tiens à remercier d'abord Steve Labeosa derrière la caméra et puis pourquoi pas aussi à Pichu Mangaya, Boss Lady, là je vois aussi Tonton de la Nation, pourquoi pas aussi à Franklin Marcel de Cordon, Willy Mouché, Nicole Mondial, mon vieux, à Bruno Loubik à l'argent propre, on a bossé Chouna Chanel, la parisienne, et on a donc Junior Chitiana Durban, Junior Chitiana Durban, pourquoi pas aussi à Djogo Imana, l'autre Diable Zigida, et pourquoi pas aussi à Kassongo Monani Sodan, la bossé le maître Babi Migolo, Tobengae, l'intelligence, le génie du barreau. Maître Carole Chaminga, tout cela maintenant Emmanuel Macron à qui je dis bonjour. Bonjour, Dieu. Oni. Tokos. Tokos, c'est bien les lobes n'a toujours pour tout cela moi sur l'actualité. L'actualité Zali donc tout banamba mort parce que biso na club auto qui na nomba mort. Li solo ya bag.
qu'est-ce qui ne va pas, balobi fali pour pas d'adjoa benga na concert attaque vient naé, mais tout le monde na ba image mo été circulé dans les réseaux sociaux, fallait bendi bag ba pesa nimbote babi que no bag wana et que ça bag ya makambo c'est no artiste ndé ba la sabino ba collab no déjà ba po wana que non moi spiritualité moi nini bag wana pourquoi alongola kinoko bag. Bon, en tout cas, merci pour la parole, Dieu. Et puis, la journée, bonjour. Le soir, bonsoir. C'est votre artiste Emmanuel Macron du groupe Fali Poupa. Obrigado Dieu, moi, au Cameroun. Alors, obrigado au Cameroun, au Congo. Au Cameroun, nini ma. Obrigado Dieu depuis banda carrière na musique. Obrigado no betara trop bandule libanda. Alors, on peut contrat na mingi ya ba libanda d'Afrique, na poto, tu vois. Mais les lois quoi comment on sait obi que tant otama akin tolinga ngabo babi bena que non na daju bena imer échanger donc balongo le plan na kamwe kutu la na makambo wana te c'est pire ma congolais ngaka toujours ko créer ba base ba actualité ma mobile oki te ba otu tchana ba réseaux sociaux avec absolument des fois akufi est-ce oyebi que akufi te ah ta si ko fait des fois au grand prêtre star à mon nene vieux au basala ba maman na ba evre batu balo no faire dai on mutakeye gen et non batu balo ba mama kammo siko tant que ce découvrir que vieux de faire dai te pona zaki na vie to mona na ye to solo la na WhatsApp to benga naka mais faire lobi ah betina ngana zo comprendre habiter ve e makambo tika ngweza na obongo poeza na obongo basana ba onde balingi et puis sika fait makambo kombo zongi lisusu akanda prophète akana kombo mais kombo e mati lisusu siko yo par là siko ngolo ba c'est eza na ngolo kutati ba bikuto ba kenda kutana lisusu après wana po asenga pena moi besquise par rapport donc après wana do venir aigle ndire netika ya ko s'excuser pas et pas d'adju ndenge ba gelonga pour d'adju c'est pénalité ba jaloux et ça vient non passer mais les king azana petit na d'adju oh mais et soit bango poani ba sala na bango makambo na bango boti ko kipara makambo les king ko poni soir bango et to lobaki ato bombi mokila ato bimisi maseke tokoye ba okana bizaleli mwa batu bana posa to na posa Congo aboyete to na posa Congo aboyete to na posa Congo oyo il faut to évoluer to tika ba pamba parce que tout tika ba pamba bino boloba toujours que ces derniers temps ba souffrir na succès avec les poso temps comme on a été aux makambote Emmanuel Macron sikoyo lelo yo pe to moni pe manika comme attaquer so bi non na victime ba routine d'aller attaquer batu il pas ko taquer aigle ba vidéo sur internet je pense que on a soko tela soko bloga jean mutulen so zaki pembe na normalement ki avato kota masolo ya kabu ya ninga loba ki ba pesa bino faire après Bercy ba pesa bino ba $200 so po be abengi aigle ta on a problème aigle le bara tokos doit répondre à l'eau mon voyage en tout cas pour la na pesi normalement ni kembote na pesi les fantômes na petit na biso o embara mon avait na biso babia moi ouais prince babia ça dit jeune frère m'a bien après en plus mère na ni maniqué obi que na respect avec na biso babia obi que assez mec na biso ça dit to rolinga jamais roloba mabe pona en tout cas faut vous en respect et surtout il y a artiste le roi babia tout respecter ta vie babia ko respecter ta babia artiste monene wana femme naï il faut beaucoup de respect naï makambazo lobe ça problème te botika loba mais biso to na respect à babia et puis biso to bi que momi avait na biso babia jamais respect taras c'est comme il y a $200 $300 €300 après Bercy €300 Kabouya lobi que besoin $300 après Bercy et puis à part on a payé donc ata au bengi président on a besoin de Camo ba répondra tokos mais en tout cas na habité quoi obi Kabouya hein obi Kabouya c'est animateur na bino na yebi ka animateur na bino ex ya groupe victime on a habitué et puis Kabouya ye moko na bandeko mususu batikala na poto
o ba préféra parce que kotika na poto ezaka te que non otika li yo mo muto kindaki apolo bibo na otika na poto te to chamba na format ya bien bandeko o ba kima na poto y compris Kabuya na ba o msu batika là donc tu as affaire na bango te to bisa bango bonne chance la vie continue biso pe to koto to tikali na nzela na biso toujours marcher na les king Kabuya ye moko de ye moko yebike ezele ko prévite que yé na voyage au à Bercy au to kenda ko beta au atikala rakimi azara na liste te ayebi et puis na bandeko batikala na ye bayebi que Kabuya na liste il n'était pas là akenda par rapport na batala na union sazana ngo tant qu'artiste ba boulot na ye oyebiti Kabuya boakara bien ara na ba inspiration mais na batamoro comment vous que Kabuya aoyati a répondre sous tendenge senga faut répondre na boulot donc alors à la présent na ba boulot te et comment il kende tozo ke nobeta Bercy Kabuya na bandeko na loba na bandeko o batikala na ye ndenge moko batikala bakima donc ba yebi ke Kabuya zagi na kati ya liste ya effectivité na liste on ngato ke Bercy donc akenda par humanisme comprendre patron na biso tala lobi batunde ba lobara trop pona Kabuya voilà tala boye patron tali so Kabuya tika na sur la Kinshasa et comme ke fali tu vois on est bon donc on a pe côté qu'on a mon pe faire comme féliciter à ça la boulot bien on met dans na doute sur inquiétude so kengambu ça ya obimisa makam. Bon, net biso patron de biso via ba tout hein. Biso doit de bano total à que non, na palo balamba soso chez biso to lema tembele. Na rumba mona complexe de féroïté. Non. Donc patron de biso dozara trop basé kana biso. Avant d'atalia lobi so pecho so atigali susu. Boyebi karati binomo bomona ndé bato babengaka binomo bokutana na bobi mamuni le kaka. Malgré toi déjà Kabuya na nenga boka ba krina yi mais so batike lisu na Kinshasa obi que c'est chaud ndé boss alobi non tuchai ndé to kenda na Kabuya comprendre nga ça veut dire akenda na nous par rapport que mukolo okeza tali mukileke loba parce que il était malade asa ki obela santé bande aussi mbati si ko santé zo permettre et comme que bon ça bon to kenaye to koma pe poto le temps peut balandela pe santé nae to zanaye ba landela pe po za bien nde to kenda nae si ko masula 300 na eza lokuta donc omoni Kabuya ndeko tanga zolo ba makambo fafanda zo tana ya réflexion. Mais nabi que ça passe talo yé avant d'arrêter raisonner sus et ça passe donc na otako lobelo moko makamu nyonso o tout bandeko wana bando loba je crois tant bazonga ba palin ba conscience na bango salaki lelo oyo patron nga fali pupa na ba massa na ye na ba musicien na misusu ba kenda ba voyage lelo par signe de reconnaissance. Et non que par rapport à Moussou que non, tu azama importe fois ça. Tu Nathalie ka tu azar. Azar. Lelo basala ba o fo basala ba loba o fo ba loba ba Alexandre ba ke ba biso derrière kutu asala biso bo kande ba loba wana. Mais lelo ata ba boyi ko loba ata ba kuwanga na ba ya pe ba loba di makamni anga loba na za lokuta. Conscience na bango na minito na batantu bafanda base lelo bazo écart na le king ba coopération te conscience na bango était ya bango bafanda ba regretter pourquoi ça le king a na massa na coopération te ma ba mi kil baso la soute na lobino boya yo za rappena na na massa no mobo ya kala bokoza soute alors et bon siko et c'est ça forcément que nos photos à la kaba pire til bela non musu peso simbi nango te bokabona mino d'aller bon musu pe ya rappel séparation ko finga ko loba bonabo mais moi ko zali kaka merci parce que merci à muto azolo baté wana obini ne te yo muto finga nga
Donc, bref. Ma qualification, non, c'est ma qualification patron Abisso. J'espère que na katina bango balelaka. Katina bango lobela bango. Que pour aller na sala que locaux, il fallait pas faire le banaka vérité ou bien il fallait que to kabona biso na kimia na lobby na nga pété. Bon. Ouais, donc tout le monde peut de longues jambes malgré tout tout ça na Macron mais de longues jambes donc toujours moi question d'actualité moi 3 ou 4 questions moi boy et ça va bien bah comprendre si on a lobby hein na bibo to kende to za bankité et ben ni bino na victime boloba bo kipa mama mais on dirait botindara botindima ni ka bibo tinda attaquer batu mususu ba preuve ezali au répondre bus et puis ami baleza que kabou ya lobby bo beta Bercy bo vidandoule près après ça binora 300 balles à chacun alors il y a soit caché belé donc on a comprendre ça pour mi ba cause noro à qui magina ba noro na mususu na éviter de répondre à la question. C'est bon déjà pour na kabouya pour na batuba ba kabouya pour donner ça humanisme yona makobo bige lomo te oh mais yango na yebisoka c'est vérité yango naba oh Zélan a expliqué you. Naba o loba na mako naba o bakima ba yebi ke kabouya poto na ezaka humanisme parce que na effectif azagité tout se comprendre donc aigle atali voilà des gars voilà t'es bon moni voilà sœur na bisoti que son âme repose en paix venant soba biandonga chokoro toi na ba respect belé na e moni ba délire na e bisoto go kota ngote voilà est-ce que ba ta kebno mikolo ba bige aigle netika boloba na succès makasi metile lo na stade betate no le sabi po wandi mana ba rap na bo place bo chaka yo wana logaba parce que ba 20 soni ba ali ba piano ba ali ba beta ba stade ba plein ba sala makambo revesa na mokili mais bino tire obenga ira number 1 mais stade beta pété ba mona pe donc tisiko a combien boko za na succès so za succès dans stade de mar na stade mo na plein ka ke boloba wana faut que beta na Niger po bandi makoda na succès makasi moni place te te oyebi beta Niger bo bino Niger biso beta Niger na stade ça na expliquer wana ko bomba te ba image ali ko banga noter to bomba na te na sima ba vinsone respect na vina biso de la forêt respect na papa chéri mais oui baké congolais za ka mutema mabe nde dijo ane monani benage no atak bena mutima mabe donc alalela pena il maraboy mais ko bimisa papa ko bimisa vina biso tsonete mi bimisa yo moko loba pena ngama na sala il fallait au salam comme ça mon kilo mokili ne kitelo na mutu donc tant on ça l'émission pour attendre ce qu'on a va commentaire na ye moko on réponse na ba lega moi sinae ba oyebisa tika on dirait ozuki ndoki ya mukolo moso mutazuki ndoki ya kimukolo esara bongo et comme si biloba loba et puis voilà et ça qui mutema mabe atika kombo ya vena bison tsone amicha ye moko amobalit et soit amobali amicha ye moko amicha pena legi na TV habité bon est-ce ngama na sala fallait au sala totozonga ka tokende tozonga sima moké El Mara tanga longwe asali droit chemin yé tanga longwaki voilà total à sigo sigo total droit chemin na album na sigo to comparant nous avons noko fort to za munoko te otiko tolo ba vérité mabe na bino yango biso so to lobité et ça lobi ke bino loba boloba problème boloba o aigle obige na émission ngaloba ke no tala air moko pe boy to ba no ba vérité ka biso pe to lo ba vérité poso to tali bien lelo to lobité ke to souhaiter akufa te muto akufa raté mutu nzamba akufa muto akufa na tana ye onzamba chela mais siko œuvre na ye jour aux ala raté zani mani tika no kuna loba monika place a beta wana so ke aigle ba cheka ba no sekaka fali yo momo na batu ba yo se pena tetiga asko to ka musique solo preuve que lelo patron absolu le king soit nga ki obeta production to ba solliciter obi ka beta banzi ma quartier la tete
bango te muta se porter garant muta se porter garant poisana groupe na poto siko ye moko tant azora ba production o akenda obeta kuna na ba place ba salle ba nini chez nani bo oba beta banze moni parce que Mikolo ce qu'on a tababi bo voyager peut-être pour quelque chose sous quand on a poto kabwana yo avant babi Mikolo bo voyager te bo beta pété biso na mama ba voyage tika koloba mama ba voyage te bo voyager te besoin peu disque d'or te ti le début bon expliquer ba robela moto mon biso c'est tout à fait normal biso voyager trop fait aux repos et c'est normal fait aux repos parce que to banda ce que ba voyage c'est là ce que moni tout banda ce que ba voyage au comprendre que biso ba sarana na biso te. Donc voilà kolanda mama te biso mama voyage disque d'or pe besoin te biso disque d'or tozongo ko banga no te tozo disque d'or ko banga te tozo disque d'or na batu kasi yozo tuna nga question disque d'or c'est là faut tuna pe bango batu baloba bongo bino sko ndene ata disque d'or ya Congo na besoin te single Congo te d'or te mabe single Congo si besoin tuna ba single Congo si wazo ozo comprendre tant bolo ba bongo faut besoin que ça rappelle bato bité koloba bongo te pour bino mona no rien bino mona bobo ya nanu ko sa nanu ba ko lisola New York neza ndeni New York neza eza vrai date notre monde qui affiche date eza en qualité bonga bo betsa bato mitema to New York neza betsa bato mitema nene zaki déjà Kalaming était mon affiche bimat si ko photo na bobo bilo sko accord ya ki ngabo eza jodi bino déjà babi ce que question suka o so na tuna ki otengeza fo faut pesa bambote déjà que di cap aigle a bendi da jubag ce que bagi wana te moni na yemo da juloba no makon oriye bato pour mon arabe bato faut baloba bon ezaka bato mobo basuka kaba na bangaba na bagitambo na bazone et puis voilà hermo ya bien na bango ba mona bien akota bakasavu da juku ta bien da juru muntu asala ku termo egle bakanga pe ma trona gims po abi on dirait courir en dans les gâteaux c'est bon bongo bango siko bango ti lelo bon non c'est la featuring ah nous c'est featuring là ah bon yo kango te ba no sang bon toi na biso na temps on a te bon baloba o ba ko loba bambote belé na aigle place ali patron na biso na pc bambote belé et puis bambote belé na spaghetti miami na gel papa na diamant na bosanité Cyprien Angelo gagné bango ndingo mesana toujours Linda Ligue na Paris bambote na yangwana et puis Chanel na Panama bambote belé et puis Fifi Mukuna na Paris bambote belé na bosani sauté yeba bengaki Patrick Ebeus ya yo yangwana batu tout balingaka de longues jambes biso to ali toko sepela toko lia toko mena kisaso donc l'axi que tozara na biso nde o biso to sala ki so akabatu o ka pato na biso so lobika lo pi to debo oh batu yengo sala ka ndeni o kayimta so mambo est-ce que baye baraté pour ni le king azwarango kasi parce que le king n'est pas un grand il n'est pas un grand. Toi tu crois que boss nangama le king nenga utaka quartier latin longwa quartier latin tu crois que parce que kolongone na quartier latin tous les vocales na sala na banzembo na tcha na kati quartier latin na kati quartier latin tout en succès na yebite son loba le contraire oyebi alors est-ce qu'on a kolongwa na nyoso batano so ba passer na vena so ex patron na ye ça dit ata mabe morote mabe ba mabe vumezala ils est belé mais pour ni patron na biso ya lobango te biso mukili nzamba sala biso ya kitoko mais biso nde batu to vivre na mukili nous sommes pas bien mais son abi nous sommes pas bien lobité batu tout ça dit mutu j'ai du mal à comprendre ma mususu
au kabeli mudu 500 francs. Mais jour où il y a 500 té, à mon mabe. Pourquoi? Donc, Baingra Bajan Rwanda, il y a un homme qui a talinga sali kambu, tu lelo, ezo simbate. Ezo simbate. Parce que bateau tous les lots, bao le karabazo loba, bazo loba baloba, nani yango oyoyo a signé à tate que non a signé bo choko na zo kimbo. Nani le capa chef à télé que non chef mais personne a signé a Zimbo wote jamais. Babi contrat qui a rebellé mais à 300. Mais papa na ngai yo tango ero kota na entreprise ya mutu on demande ba condition ba lobana na kati entreprise toté hello quoi yo au sala entreprise na yo ou soit mukolo chaîne o bu travailler na ye o yebise que non te boss nga na olinga na kota na bo safa na zo engagé yo si ko pona deal to sane no te nga montana nga boy te nga awa na tambolaka boye c'est à prendre ou à laisser parce que yo ndimi ça dit au seulement ndimi nanga allez lobby yo comme mona mo kota o comme calculer sous ndenge comme côté là comme loba ah obi nga ndé apparemment na ko salaire bela mais ndeni on biso to parce que on zo ka montant na balobaki mais parce qu'on ndimaki et ça na contrat on ndimaka du coup ka bombala moko pour moi que moi poto moi avantage wana mukie ozana ngo ale lelo okomo bosana mbala moko mawa mais patron na biso mutema nzamba pesa ye eza pas si pour ba changer yango au moment mutu so azana ka bon aotika la bon ata bosale fort beaucoup de mes esprit mabe a luka côté ngo mais est-ce que ba juger babi ke aigle un système où il y a un plomb de la bakri parce que net question notre cost de nanzembo na bino o sebeno YouTube o ça clip kala mingité donc je pense que il m'a moi kala mais si on a audio rendre mususu mais no na clip bakisi moi to sentir identité moi kabuya bakisi moi crime na kati wana identité na nande on a tango fort babi babi tango fort na salut en passant c'est le moins ça rend handicap à Robeta yo tio rolela parce que à Robeta nani pour nani aller là c'est selon yo vraiment non ezaka que artiste inspiration et ya kanaba moment nyoso yo ozalela au monde to pemi pas bon nazo s'inspirer to ça l'émission nazo s'inspirer donc et l'aura bien ils ont empêché bisoter et puis et surtout toi na studio na biso toi na studio na biso et ils ont bisoter que non photo foot sous transport que na studio batu non inspiration y bah maman boss à tel habité le cola tozana et ça va di nouveau quoi hein et aba makamuro boy au fur et à mesure quelques-uns peu bolanda na bango ka bon ndebo tout mora batu so kata bazo bawana kata bango mais na lobby tant to mona batu oyo bayaka ba boyaka après na suka balandi bo mona bo banene il y a la baille comment yo lo baille kamumo bona 12 heures tenga na salama mwana te mamunini baloba na 12 heures ba sala ngote apo bino bi ya la baille mamunini bané baloba ngai na koyema musique ya ba complexité on album international ti ah bon lelo za biso ka to line so album rumba international et puis ya biso umela terre parce que ya biso za combien de temps ozo ba rumba ozo pe banini parce que ka musanga bolongo la dajo ko o binomono ba journaliste bo bambango bo ba non ba question za ya eu invité na yambi ba réponse non ba question za ya bino ba journaliste ba réponse za eu invité non au bitan to sala émission bo il faut za de père et puis ça biso na batu bota so ba gelengi na pe na droit pe na tuni opposition selinga te ça ni et longolo qui journaliste était donc ça dit son ngai na lobine lo mo boué tant que soupe na lobby on a n'enga fona dimine yo yo vandara nie po aux journalistes ba question za yo ah mais non ça dit lelo patron na biswache kataye ya la baille sakana na handicap akobeta yo tio kolela c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire
pour biso to bois qu'on a boule te que to calculer mutu nzembo patron na uta ko bimisa jaloux ba makutu ayembela artiste mo ayembela na bato wa ba jalousaraye ba bazo jalouser moi trop tangela ngana ta kombo selon bino selon tant que journaliste que oh non ezama vrai bato ba kotipe na ba YouTube batali ma patron na biso lobby ke na yembela ngo yo lo batte ba na to lo ba note babi aigle ye akina no brena ninga ba chane de mutu yo mo va no comprendre loko et yo za mutu tel mais ndene zora bato musu te ba ka passer ka bato wana o yo zo lo ba wana donc ke bato wana na aigle ça la mocha non bato bazo se forcer ba koma binemi na yo zo no posa binemi na bango te donc obi ke ça Sonia o vandi tongo midi pokwa kombo mutu nga lobi mais na lingi na nga botanga kombo nga te bosa mamla bino nga na tanga bino te mais ndeni botanga kanga donc et comme pe kopa batu mususu lelo so moni mutu na kamo na bona pe batu na mutu mo ko lo baté mutu mo batu ba yebaka na mamo sango mais au moment mutu l'équipe tala fallait tanga silisi allo yaya mon na tangi comme on est batindele là ça dit patron na biso bato ba mo lia mbongo na ye ba mo lia sima mutoki na ye ye moko da ye ba na suite po ye ba te muta boyi ne botanga ye loba makambo no sala émission no sa kotanga komba fali tala bango so ba tala bango ba sala ba émission na bango sa komba neti mikolo yo na mona nini mo wana na tala ki na mona ki chef ya latino kala jikape la champion na la vidéo ni mo boya à côté la ki fali salon vidéo na wana abike non amoni l'équipe ba chrétien falito ya azo défendre parce que ça moko na bango ba sa fierté na bango ya ancien quartier latin abinoko lias ba sala ba vidéo ba propos mo tenagi contre fali ceux qui fallait azapena artiste ba lubarana abeta ba salle ba stade de Martine ngewera na jibe ba beta po bandi mai na carrière ndi ba mo chena ba place ba chaka yo wana ya ibi sala musique normale donc azana ba niveau na niveau ba zo wana abeta non loga ba wera na jibe ndi ba tondi sa ba stade ndé na monisiko jikapela kuta lobi menga mais ba Macron bazali wana ba mo belme bolo ba tene bon motika tiba jikapela ba kotango te en tout cas na pesi mbote trop na vena champion esthétique ça dit na zo kutu pres mo musu to wa to na Champs-Élysées tout ça sport ta suka poto kita Kinshasa o to gi to tene to ça les 7 mois na mikili to ça sport na Champs-Élysées pres maman mon Emmanuel Macron esthétique ça dit et ça l'a bien donc venant champion en tout cas beaucoup de respect merci à Saliangote par rapport que pour d'ailleurs premièrement dans la Saliango tant qu'ancien il y a pas musicien il y a quartier latin de deux tant qu'artiste et musicien à taliba paramètres pourquoi ndeko tangi pourquoi à kokai kutukoloba na kutukamba mo directement pourquoi faut battre na sima 20 ba vena biso 20 ba vena biso ba papa chéri on le doit beaucoup de respect ti les loto respecter bango ba ve ba sali ba makambu le lope ba to ba zu ba vie na ba sima na bango mais tant yo ozu yo sale mission o lati pe ozana mwasi na bana ba to pe ba sepelaka na yo bandeko na pe parmi na kata foyer na yo ba warrior pe bazali ba semeki no pe ba warrior bazali na kata famille mwasi na yo côté na yo mono pe ba warrior bazali bon du coup karaboé si tu as un problème oyo loba pona Sankara d'écoute ba tout na pese wewa babi Sankara d'écoute le su ba problème na wenge musique maison mais pour ngana tout malgré tout yo procéder babi a su ba problème na wenge musique maison mais pour azo komisa fali trop wewa Sankara d'écoute net na film Sankara d'écoute azana problème te papa na ngai nde tozana obwedi so yo komi na mbongo ngala ko ya pembeno souter parce que ma benini Sankara d'écoute aza toujours na vena biso de la forêt au biso tout asi matoloba en tout cas vie Zénith a obeta bravo il faut simba il faut que nous beta parce que vie ayebi déjà maîtrise ba mama ba Zénith wana pour beta aye le sous tour à calé date fois que betango bravo il faut se soutenir biso na biso artiste Sankara d'écoute aza toujours na vena de la forêt mais à solo la kana camarade na ye
Fally Ipupa. Où est le mal? Banda au solo la te banda lelo. Ka lelo ne banda solo la. Banda kala des dans le quartier latin. Des dans le quartier latin. To longo kutu quartier latin to ena na orchestre carte. Est-ce que tu ba yeba ke Sankara de kuta pas ara musicien na banda. Alors na orchestre to bo beta na orchestre na bango banda biso tout to ngai. Na omona ngo. Tondo tala bango. Camarade na ye. Banda ozana ye ba yebani bon moi na mai koto kende sala pe yo ngape koto nazo évoluer komi lelo muninga akomi o akomi. Parce que ndenge patron na biso akomi na makambo akomi na lelo. Ah so ça sous Sankara d'écoute ate. Non. Atana 20 ne ye mo kuta yebi ke Sankara camarade na ye c'est Fally. Ba solo laka. Et puis patron na biso pe a solo laka bien na vena biso de la forêt. Donc à koka ko bata manasima ve de la forêt. Il fallait que mobimba yemoko. Allo barage non. Bon, nga ine na boy, makambo nga na sala. Est-ce que fallait ça lem? Anga mona kana commentaire. Après mission. Ça veut dire anga zo réponse. Donc et là carrément, il n'avait pas besoin il y a que s'adresser na dekuta. Aya ki ne mangu pour ya obeta sko kombo ya le king. Sko so total on a sens mususu. Le king a salieni. Le king a salié nini. Tu vois? Ezam mawa. Bosali clan na bino. Bravo. Bobunda nango. Bobunda maram na bino, bobimsal bom na bino et ça la bino bien. Mutuna quoi na ya se retrouver. Et pourquoi ko calculer muninga mabe? Pour Fally Ipupa dépêche dans le quartier latin. À cause attendre ba 10 vocales ou 20 vocales. Nyon sa 6 c'est to longwe ka to za non étape ba vocal. Tout ce qu'on est à Banzembo. Après, il y a un album. Parce que le patron a besoin de long quartier latin. Je crois que l'autre a pas il n'y a pas long. Papa chéri. Le king est dans le long quartier latin. Il n'y a pas long. Le king a salé. Doit se mettre. Emmanuel Macron, donc, tu as déjà. C'est pas bien. Vie, totika, jalousie. Jalousie ne paye pas. Jalousie ne paye pas. Fais ton boulot, na quoi na yo, ozana bana, ozana mwasi na yo, ozana bandeko na yo, c'est respecter na quoi na yo. Sur le loba makamuna yo, loba makamuna na ndenge no miteka, loba makamuna yo, batu ba yebi yo, c'est bon. Si tu es super, reste dans ton coin. Fally Ipupa santana yeke ah nga yango mona ke no batu ba lobaro no Fally Ipupa za trop fermé alingo kanga na bande comme soumen oh ya ndenge nini bozo lakisa déjà boye ke bolinga mutu te so pe batali batuni bino bo olinga ke te pona nini réseau ezate nyoso wana ka point nini succès est-ce Fally Ipupa mutakanga ba succès batu azana ndaku mo balakisa batu te ke no boya boza succès ngwa te ndaku ngwezani guitare bosser tia di série vanda landa makamuna on nzamba o kaka makambo patron na biso ajalusaka mutu te soki yo zuya yo ya bibe ah nga peta na nga ezali c'est bon Emmanuel Macron toujours chuté déjà dans photo beta masolo pe ya single na ou ensemble nous comme na niveau ni Lilita donc avant déjà to beta masolo single quant à moi on a remercié Batuto Balan d'Epson na club comme prophète Didi Bokungako depuis Lyon pourquoi pas aussi Bruno Lubika l'argent propre mon solo ce que tu beta masolo Lilita mais nga avant beta masolo Lilita to la musabatu na solo voko ya souci na presa ganga maboko na moto nazotambola nazolela yanga bolingo ekeye paska siyoka baluba basekiza bolingo bachalwa ya chibau nga napesaki yanga motema Manuel Pereira lelo ezofutanga semilelo tetenda bolingo elatisinga pine chancel mbemba ndoki te Eli bombusa te Nzoka bolingo faire souffraka boye François Babadi Alain Okita Nzoka love nyonga gelonka tende clé de la ville. Donc souci yango on a salé là bon vocal et puis ce total bien et puis vocal on a
les Arabiens ngana c'est la place mon face mon obi ke balu ba sécuriser bolingo na ba on a chibao bolingo la tso piné et ça la goni et là on y s'inspire que tinda ko ça bon c'est comme on a dit ambri na bolingo tout to neni ni ngo sécuriser ayo mais tout ça artiste c'est mission tant que artiste c'est mission faut ben dans l'esprit non plus loin ya ko ba ko s'inspirer. Donc, je travaille avec des gens comme Bandeko, Otobenga, parolier, bon, Nzamba pesa bango pe chance, ya ndenge moko bonde papa na biso Lutumba zalaki. Papa Lutumba Nzamba pesa ki ye mungongo ya koloba boye. Na mayele pe ya kokoma banzembo na mama cc. Mais que azalo chanteur était avant linga ngota lobite ngavuma yango moni prévane banzembo na minga benga ba grand lokwane ti ba vena biso Madilu ba vena biso ba Carli et vena biso nani ba grand na presque benga bon ba yimba donc ngata na fani na yere ko réfléchir na bi ba luba ba bimisa banka ke no ba taba diamant ba zaratu katuku bianza on comprend fier et puis bon ba la diamant makamwa nengwana mais culture na bango babanda ko betela mama na culture moko so saliga erreur. Yo surtout moi so za mobulu to mobali poza mobulu okanga milobi kuna momino yo kango na hotel ndesko na ko bule na ba baluba ba sécuriser ya bango bolingo ba chachi bao bolingo elati singa piné en tout cas les abda solo voka en tout cas félicitations les abda solo voka bien message pendant arabien ba waro ba sanga Emmanuel Macron donc yo mais c'est le messager siko Lilita masona ngozandeni Lilita ezokenda bien talaka nzembo vocal déjà na salon le rôle net nzembo et bon ce qu'on a 4 nzembo na suka ndeni ça dit ba on se retrouver maloba bien ba ça bien ba mélodie bien ba kotenga ma bien ba on sepela ba oza ma décider parce que na lobaki na osala rumba odemba mais faliniser ça dit na zui vena biso ba vena biso kala neti ba vena biso Carlito na pese ba mbote belé vu les lois comme yembe na mama nzambe to boyité mais ba ve batiki ba print tongo etani moye kobi makasi na motema e bolele makasi tala degré donc ba vena biso ba Carlito ba papa Taboulay ba papa Franco Papa Lutumba batiki banzela bien on a le au demba mais faliniser. Pourquoi faliniser? Parce que l'élo il faut qu'on le dise. C'est-à-dire so zuka fali poupa ayo yemba na nzembo na yo ateza na oya kwanga na madesu oyo so cheka voine gabu pa hey mbangu asbabi na banzembo na bino pa cha voitin faut bondela pe eglacha mais na lobby libre parcours ezaki nani ayemba Grèce ezaki bango batona balo bana je ne crois pas ça dit libre parcours appelle ça déjà chance libre parcours ezana album mobimba balobi ba mise mutu na mutana nzembo abandi ko yemba na nzembo moko tina suka et puis album tango sala ngobige ils ont une affaire à 32 titres ou bien 40. Et les autres dépendent de c'est l'inspiration à Bino. Ce qu'on a besoin mon année à Yemba. Pourquoi ba lo ba que non appelle ça ba tu chance te ya Yemba na banze mon année non. Ya misene ba eba na raté bolingo eba na te par rapport ninga ba fulu yeba fula e yeba fa fula bino ma azo dimine mne boyebi boulot me boyeba na amna troté. On est en bon, ils ont vie à ba fanatique hein. Il faut pas na lingana za trop rigueur na bango non. Mutu na mutu ana façon na yo mona makamo mais ce que je peux dire na bandeko muto bino bo kanisa bongo aza bongo te le king na bien nga uti na orchestre na uti na orchestre mais na yé côté groupe d'accompagnement donc au côté na 2017 mbala moko yo kuta baza na studio mbala mo atumika bonde ni chef Emmanuel Koti déjà alors ce que tu sais ndeni ayekuta biso déjà damage ici balambe komi da près ba yo tchango na mesa poto sani to dame so bino monde azo sanita assez servite on a hors presse bon mais ça quand yo te prise OK bobo c'est mani abongama déjà na sala vocal ya maboko na yebin titre ya nzembo na titre nzembo souci mais message ya na kati na yebiti
Donc, après à travailler ça, biso na ki professionnalisme mobo. C'est-à-dire makambo ya mona pas ba grand, yango ye pas au cliquer biso. C'est ça et comme ça remonte pe grand lobby. Na vandaka bono kaka ndene mali bongama déjà bongama pour la vocal. Ti tanze mongo nini. Oh souci. Ah souci. Chef Zag, bokelanga na marche na ngokaka. Ko boka no maloba nzembo te, bokelanga marche. Bokelanga marche. Tienze muna petit marche na ndoyoka. Na bengi ka masa na ngai, masa ya ka fanda. Ndeni to banana pam 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 singa oh, papa. To sakana obo, zoka malobo, yosko sakana en tant que chanteur. Ta! Na ebisuyo preza yoka te afanda na ekam ko msubo. To 6 albums te, bon ça va? Alex. Bon, to kuta na studio. A bengi Dea Alex to kuta na studio ba kuta na bisote. Kaka yé na bato et moi bengi. Bon, fongolelanga tous les pistes na yoka banzembo auto sale. Et surtout mingi ya bato ba sali ba solo vocal. Nyonso te me fongolelanga ba piste ya bato ba sali ba vocal. Et comme maman baba. On a yembia ba c'était Emani. Bandele mosus. On a Emani. Bandele mosus. On a Emani. Hey, ça va? Ah, petit ça va quoi? Toko ça? Ah, Emani. Navanda pe boba, na ya pe rep bo prise. Ah, Emani. Félicitations hein. Vocal faut sentir maloba. Ça dit nga toka na moni ba singa nzembo. Ah. O ça vocal na bon ça va na ozela. Mais entre-temps on travaille na parolier. Tu travailles dans une dame maloba pas parolier, nga mo pe na zaida na mutu et après bon, na bandi ko accélérer quand on yemba vocal, on yemba ngoka. Chaque jour na travail vocal. Et les jours ce ko ba singa bon Emani ya ko kota. Ngabité en tout cas na idée fait en tout cas ngai soko kota présence zalate. Présence nini. So bo travailler dans studio, alinga foza speed. Donc, hier Maramouge aura été premier tour. Mais papa, oh, c'est bon, ok. À comprendre au premier tour, on aura raté. Deuxième tour, papa fait nini. T'es prêt, c'est bon, non. Troisième tour, papa, bon, ça va bien, bien. Ça dit pour nous, et tu as déjà, on comprend. Ça dit, loco là, ngai, na vidéo, en tout cas, pour ça qui n'est pas, nga tout la kimia, na sa fokalanga. Puis, bon, bon. Botika lo travail tinga ke kende na samtema ba prise bayo to kudara lobby allez to kana silisi yango na fandi to bongi sont dans les bons na biminanga jusqu'à yoka ke ngonda kamwaki abi ah c'est bon maintenant ça vocal bien hein ndé ngomoni to pusani ce qu'on a ngala tuna question mongo jour l'état kangiba kuluna buluo pasteur azo chasse ba demon avisi kabi kauka roulage kangi chofa ba ke bureau e bongo souci to sala nini moi ngo ezokanga bato nyonso souci ezokanga ezotala te na bolingwa filo ezokanga te na bolingwa mama. Parce qu'on a déjà c'était déjà question souka. Namoni ba bisi déjà fiche ya Ndoula par Ndoula le 26, même si ce fiche ya New Arena. Na habité déjà New Arena en 2022. Na habité ça les a réservé to. Ba wari on go betelo mora ya ko ça les ka bambrier ba tout tonden. Les amna vrai tonden. Te ba tu ba bangati. Biso makamna biso nyos ezara a na ba réseaux sociaux. Ba bangana ba vrai New Arena 2022. Ezana ngo makamu to lobati. Torolobate, bobangate. Bercy to na obetet. Batu ba mona kiti. Tolobaki nini? Bercy. Pas ça calme. Qu'est-ce que vous rappelez déjà New Arena 2022? Il y aura des surprises. Il y aura des bombes. Aïe 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 aïe. Tozo inonde mukili. Au moins place aussi ko yangonde lugela biso ba problème. O bango bakatisa ba te. Koyeba musala et puis ça ramam moins. Na place yo muto ya kaka chwa kuko finga koloba nde yango musala da mukolo ko kufa ba ko rappelo yo otiki eveni nde ba loba ke ba réseaux sociaux bo beta ba tout prise ba disque d'or ti lelo ah réseaux sociaux patron na biso zo ba single d'or et ça bete la otolo zo ba single mais disque d'or depuis bo pesa date die
Mais bango peut passer un effort, ya bango peut pas lobela ta barim, ba lobela ta boyende bango loba. Ba lota bango ta na ba single te, single d'or. Donc comment lelo die patona biso za lo la nzete mo ebetela kake banga na likolo yinda te. Donc biso lelo mutoro tele mabandi ko loba lobi to yaka to biso kaka. Ya la baille. Yalaba ine lobi ana kata to comme de bena la souka bambote na balandio même sous message sur ngo s'adresser à bato tout baoze la Lilita c'est pourquoi et puis bambote pour biso des annonces Lilita ezoya ça dit nzembo na ngai ezo bunda na album bato moko ya banani na lobi ngo déjà Lilita ezoya mako bagaré na album bato ya bato moko kala te bomona bo comprendre pourquoi na lobi bongo patron na biso le kinga za na temps wana te ba soda bobunda na bato bazo luka makambo bobunda na bato ba luka ba problème Lilita ke bunda na bato akomona na webso na ebsaka on dit tala Lilita ndezo bungisa bango malem parce que Lilita webit signification Lilita ça dit même mara bato mamo oh musique de Lilita tele boyo olongwa te oh na longwa point na ozaka ko alongwe mutu aeze yo posa ko donc Lilita ezoya bandeko nyonso ba warrior na ba non warrior tenez-vous prêts Lilita tokos kalate bo mona ngo ezoya nzembo za facile plus simple na compliqué on te pesa 6 minutes faut sentir nzembo faut sabina otika na bat na posa so fandika ba koma te tozong sosus tozong manie ngo maweza makasi na leli ya Roland Gazoul Moubenga bambote belé mon boss Fali Poupa 3 fois hasele en tout cas merci mon boss merci bambote sous na mère na biso na ketchup ba petit na biso palin bino tout ba lifanto prise na biso na bambote staff na biso poto na Kishasa bino nyonso bambote belé mbote na Chancel Mbemba demi dieu mbote na venanga Pascal Chioka Eli Bombusa venanga venanga Kade Soukidi en direct de États-Unis masananga TBC Nyoka Kawakabayo Kele et puis Titi Marocain maître Bijou Mokobe maître Omar il est noir et ma belle pète Blaise Sissa ma belle pète yé bazala randio ba mo benga ba ma passa Blaise Sissa ma belle pète na mpandi na omoni Omar 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 le président. Donc, bateau à la posa obimana Lilita, plus 243 ya Willy Moucheni, 950 43 314. Plus 243 ya Willy Moucheni, 950 43 314. Benga au solo là, obimina Lilita, Toktambusi Maramunyo qui torgos Emmanuel Macron. Ouais, donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien avec Emmanuel Macron, l'un des attaquants du groupe est victime de accompagner Fali Poupa. Quant à moi, je tiens à remercier tout le clebois.com pour s'abonner massivement. Là, je vois directement Steve Labé derrière la caméra, Pichou Mangaya, mon boss, pourquoi pour ça, tonton de la nation, Franklin Marcel, le cordon, Boss Saint-Edi Bolondo, le célèbre, pourquoi pour ça, Rodrigue Matin, des Masters, Yaziz Aloukou,ça, Chouna Chanel, la parisienne, Boss Saint-Pété, donc Bateau Balandabus, là, je vois aussi Aigle de Paris, le Combedo, beaucoup la pourquoi pas aussi à Pompo Kakondi, l'ingénieur Emile l'entrepreneur, tout Balandabus, on a Boss Saint-Pété, Rach 4, artiste depuis Congo Central, Rach 4, depuis Congo Central, Babi, bientôt single Fourmi, et Zoya Yembeli, Eric Mandala, donc Bouzango. Là, je pense aussi directement à tout. Au Balandara Dieu le matin, on se revoit la fois prochaine. De s'abonner massivement à la clé bois parce qu'ici, actualité oblige. Bye. Quoi. Ekozala, les a déjà.